Merci pour la confiance, pour la fidélité. Sur la plus, Yamokola Lelo et Bandi Motenebi. Enfin, fumée blanche, membre du gouvernement, Judith Toulouka Soumi, moi, Baïbanaki Nabutu, il y a lobby et l'équipe aux détails. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo. 2 mois après nomination, il y a chef du gouvernement Judith Toulouka Souminoa. Enfin, gouvernement et Yebani. Publication, il y a liste, il y a membre du gouvernement Judith Toulouka Souminoa. Et Salamaki Nabutu, il y a mardi et mercredi 29 mai 2024, à travers ordonnance, il y a président de la République, Li Nambantene, il y a radio-télévision nationale congolaise. Na format na yango, il y a sika gouvernement Oyo, et ils allaient composé na 54 membres, dont 16 femmes. Et c'est que plusieurs ministres du gouvernement sortants, bazali ko faire partie de la nouvelle équipe Oyo. Vice-premier ministre. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara.
Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likunde. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Et Sengel qu'on rappelait que le gouvernement Oyo est intervenir près de 6 mois après élection paix investiture. Il y a président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat na tête de la République démocratique du Congo. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminois Tuluka. Nini peuple congolais azali kozela na gouvernement Judith Tuluka Soumimwa bazalaki na micro ya Serf Luzulu. Et ça le bichon de mois passé parce que il y a le gouvernement le plus attendu. La vraiment gouvernement on a donc il y a masse quitté mais résultat obligé de moni et moi je sais biso pour ça oseka et moi je sais biso na kanda parce que to kanisa ki changement mo ezala na ba personnalité voulait que le roi batumo ya sika ba ya na avant mo bo mais to remarqué ka ba o ba la ki wana la majorité ba zongi na bango au monde qui a qui vice-ministre a comme ministre titulaire en plus bah oh et salami na ba ngolo la changement d'aile mon ndenge ya na ballon joueur za na elle a changé ballon changer elle donc on a un monde dans le gouvernement oh tu vois le ministre Jean-Pierre Bemba le VPM Jean-Pierre Bemba le moins na défense ou directement en transport aujourd'hui le ministre Didier Boudin alors on a hydrocarbures ou directement dans le sport donc bah changement d'aile et ça là donc tous un peu inquiet surtout tout le monde en a tiktokeuse à au ministre et ça le biso vraiment moi pas c'est ça injecté ça moi bah au biso tout moni pour tout s'attendre vraiment le logo mo ya sika na ba figure mo bo ya sika hein tout monde ga ba o wana ne bazoni et logo ya osenga izara basa musala parce que ils ont mandat ya souka ya chef de l'État mandat ya souka ya chef de l'État donc ils ont mandat mo décisif basala ndi musala na service ya peuple parce que ceux qui basali musala na ndenge na koloba ndenge ba mesana ko sala parce que basala yango bien ti ba oyo surtout ba basala déjà na ba oyo ba yesika so balandi ba collègue na bango basala bien ti et vraiment kitoko te surtout que ils ont mandat ya souka ya chef de l'État. En plus, mandat moro décisif, même chef de l'État, n'a évité même bango mo pe bayebi. Donc peuple azo zele la résultat mo ya malamu. So résultat malamu mon année là, on va acclamer. Mais ceux qui a mabé so biso moto yebi. Ko du ko sala na bo deux fois mes irté et deux fois les balo bakana français. To lingi ke gouvernement du bien que gouvernement passé ça ba wario. Mais biso peuple tokonome kaka gouvernement oyo puisque toza ba patriote tokonome kaka gouvernement oyo ba warrior kaka ba travailler na condition peuple to sentir que makambo kolia courant
régie des eaux reste ya makambo ezala na compte ya peuple yango nde tozolinga mais tozolinga te bato wana bapesa bana na bango basi na bango basimeki na bango biloko ya ndenge wana non tozolinga ke bapesa bato baza compétent puisque ntango moto azocrée parti politique na bacadre ya parti politique ntango sikoyo baministère ezoya ou bien cope ezoya faut tosentir mpenza ke cope wana ezoya na sens ke bato wana bacadre wana bakote na gouvernement eza teke oyo te mwana na ngai mwana ngasi banini tout ça non tozolinga bongo te tozolinga tosentir mpenza ke mboka na biso ezotambola ndenge elongo bani seke badésiraka ya peuple seke ezorépondre na makambo ya gouvernement yango nde tozolinga teke mboka na biso tambola ndenge boko epuis eloko oyo nakomasone lisusu na makambo oyo eloko ya nini boma bato wana moto ya liboso lokola babomeli biso nani jo oyo nani malanga peine de mort wana bakangele biso nanga baboma ye publiquement ozomprendre po makambo wana ezala lisusu te baboma bato wana publiquement po tonyima mpenza ke seke makambo oyo tozokenda nango bien tosentir mpenza makambo dollar ekiti bato nyonso basariele makambo wana ezalaki batia conscience baza concentré mboka mboyitela bango donc na problème fo barelever défi bayebi nde mboka eza moto olakisa mboka aza te bayebi nde mboka eza donc baye wana eza teke mpo basala su bavantir oyo bofeli tosala basalaki oyiba mbongo population esouffrir bango baza kose réjouir na bandenge mono opesi bango bachance mais meme population ozela bango po bamérmire de ebandaki gouvernement sikoyo bazwi poste bana bacompétence bana baqualité nyonso oyo epermettre ke mboka ekebia tosengi merci vraiment na bakonzi ya mboka nde bakanisi biso vraiment po tozelaki mpena gouvernement pendant temps molai banda tosala élection vraiment tozelaki bango vraiment babimisela biso nde basali mpenza mwa biso ya malamu ndenge bimi sepeli na ndenge mpe bachange bao bazalaki na poste oyo bakomi kote boye totala kaka évolution vraiment ya bango ndenge bon etanke congolais nasengi na bango vraiment baza na souci ya pepe oyo akanisaki bango na ntango ya élection topesaki bango bavoi bango mpe bazala na souci na biso bazonga vraiment komona mpe biso batala mpe dollar ndenge mati batala conjoncture na biso batala mboka na biso peuple congolais azovivre te mais tosurvivre kaka donc bakanisa vraiment biso toza vraiment na pasi toza na pasi kolia mai nyonso toza vraiment pasi mpona formation ya gouvernement ya mama toluka toka bacongolais nyonso je pense que baza erré parce que nyonso andeki kozela sorti ya gouvernement parce que bien que moi étant qu'un entrepreneur, je sais que la politique ne dirige pas un pays en réalité. Ce qui dirige le pays, c'est l'économie. Donc, mais sur le plan politique, on voit la sortie du gouvernement. Nous espérons aussi qu'il y a bien et au Salema, na gouvernement, na yemoko mama Judith, selon vision à chef de l'État, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'économie, c'est l'économie qui dirige le pays. Et du point de vue économique, on est encore petit. Donc pour moi, étant qu'un entrepreneur, je m'attends à rien. Je me prends de plus en plus en charge parce que je sais que du côté politique, il y a vraiment beaucoup de déséquilibres. Et voilà. Bon, ce qui nous a un message manquant sur PESA, message manquant c'est ça qui tout le monde a gouvernement et l'équipe, tout le monde a des ordres où il est histoire de corruption par-ci par-là. Donc, nous avons un gouvernement où Yesika et Coca pour travailler de sorte que les cambouis à corruption et à la pensa parce que comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est l'économie qui dirige le pays. Quand on parle de l'économie, on voit l'argent, on voit les moyens. Alors s'il y a corruption, on n'aura pas assez d'argent pour financer d'autres projets stratégiques qui permettra à notre pays d'avancer. Mais si on continue toujours avec ces histoires de la corruption et d'autres histoires, en tout cas, rien ne va décoller
dans notre pays. Message non peut c'est pas ba ministre baza reconnu parce que ils ont ba ministre musu ba kanisa que ceux qui ba reconnu et ils ont la kaza meilleur que ba musu sinon ce n'est pas peut-être parce que tu étais meilleur que les autres mais ba reconduire yo wana parce que tu as pu quand même na ba effort non fournisseur qui peut-être tu as pu quand même il y a pour dépasser 1% il faut ba ninga musu alors il ne faut pas maintenant s'arrêter à 1%, il faut faire encore plus. Vous voyez, pour permettre au pays d'avancer et non pour permettre à ceux qui soient encore reconduits. Non, il faut travailler de sorte que le pays avance et non que Batouba avance. Sensibilisation sur patrouille financière. Inspecteur général, il y a finance, chef des services Gilles Alingete, messieurs l'alligator, Zalaki Face. Il y a étudiants, il y a université, il y a Kinshasa, Lobeleki, Bouzomalite. Tout ce que je viens de vous dire. Tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Mais cette fois-ci, moi j'ai fait 34 ans à l'inspection générale des finances. Je suis sorti de l'université de Kinshasa en 88, au mois de juin. Et j'ai rejoint l'inspection générale des finances en septembre 88. Depuis, je n'ai fait que ça comme travail. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Assemblée épiscopale ya ville province ya Kinshasa clôture ya travaux salamaki Lobeleki archevêque métropolitain ya ville ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo sali résumé ya travaux. Touti kosilisa likitali ya biso ba épiscope ya province ecclésiastique ya Kinshasa et soko tolobi province ecclésiastique ya Kinshasa ezali ba diocèse Libwa Izwami na Grand Bandundu, diocèse ya Kenge, Popo Kabaka, Kikwit, Idiofa na Inongo. Diocèse Isato, Izwami na Congo Central, Kisanto, Matadi na Boma, na engumba enene ya Kinshasa. Biso ban sont osangane ki awa uto mokolo mwa mibale likitaliye lizalaki po ya biso libaku lia kotala bomoi bwa ecclesia awa na province ya biso. Totali makambo matali bomoi bwa bakristo babiso. Na français tolobi paysage socio-pastoral. Ndenge bakristo babiso bazali kobikela lelo. Esengo na pokosokani bazali kokutana na yango. Totali pe likambo litali likindo makindo mazwami na province ya biso boni ndenge nini ezali kotambola pe tomoni pe pokoso pe esengokani bazali na yango. Totali likambo ya laika na KCC, totali likambo ya éducation lokola tozali na biteyelo ebele kobanda na maternelle secondaire te kokoma na université. Totali likambo litali bokolongonu bwa nzoto la santé. Totali likambo ya
vie consacrée. Bon moi, boa bandeko babiso, babonzi, bon moi bango na nzambe. Na commune ya Kasavubu batailleur ya Irebu bazali kolela mpiaka ekoteli bango cop ekomi pasi mingi constat ya Fiston Pero. Tozali na commune ya Kasavubu plus précisément na avenue Irebu couloir oyo mobimba ekenda sango na Kinshasa po eyebana na kombo ya couloir ya batailleur ya Gambela. Tika na yebisa bino ke awa ba apprenti bazalaka te ba véritable spécialiste ya couture pe modéliste batondi awa surtout na domaine ya bongola taille. Tika na yo je muke pona bango ata veste na yo eza ya taille ya 4XL bakokomisela yango M. Biso pe ministère ya kitie a il faut batala pe ba ko soutenir biso ndeti a to futa ka ticket to futa ba salibité a mais tozomona eloko moko leta asali biso te pasi totali na wenze kuna baza bainstalle baza na batole basalela bango makambo nyonso tu ya bien mais awa ifo tia parasole eza neti na bapays étranger mpe tomona neti toza awa deja toza ebele toki osala mpe entreprise deja toki kozwa marché mosusu tolandi no neti foot awa na Côte d'Ivoire tomonaki le mosusu basalaki babiloko na bango moko mais soki bazwi biso toza deja ebele leta oki olukala biso place moko marché moko eki koya boye moni medevre yana biso mpe tokoki kozwa toki kose retrouve parce que oyo tozosala eza nde débrouillage toza engagé te une fois le mosusu okobeli ozobela mais ozoya kaka parce que tose retrouve te leta oki otiela biso place moko mwa marché moko oki oya asu basolicite mpe biso ozomona basala biso entreprise ndenge tomona mpe kala bato nde banda kotravaille mpe basociété mpe banda kozala bazali na besoin mpe bakutier mpe banda kotravaille mais awa neti tozosala biso moko tose retrouve te yaka place donc ezaka tozodébrouille na biso. Na musala nyonso ba difficulté ezangaka te awa batalisi ya bango. Et puis il y a confection, la société Koufa. Bon, je vais retrouver les bandes dans le chômage. Donc il faut ça autrement. Il faut profiter donc de tout ça là. Moyen finance, il y a garantir le loyer, c'est trop cher pour la maison. Donc tout ça dans là pour eux. Quand on combien de tracasseries administratives à l'État, tout à la taxe, ça là, filmer les bras, on a fait tout à la taxe, ça l'on commun, ça l'on côté. Tout ça vraiment donc exposé. La microbe, il y a des donc on a fait là, on a côté hôpital. On a microbe. Alors, tout ça, il y a des tracasseries, on a évité que bon, on a taxe, tout à la taxe, la police. Le moment congolais a un niveau de sombre pantalon cicatrice. Tout, on fait donc friperie batombola. Les voyages à moi, tout ça, la taille, mesure, on a tout ça. Voire même basi, bateau cocati. Donc tout ça là donc la couture est simple. Pour toi ça ma copie à ça là, il faut pouvoir maloka ezali. Ba coupe faisait comme rare les arrêtés. Konika biloko ya kobamba batokola continuer tout ça. Si tu as possibilité bato baza na possibilité. Bon ba difficulté tozokuta bango makasi misala par rapport ndenge ezali kala na lelo eza ndenge moko te. Ba difficulté eza parce que bato misala balingi kaka même si moto azwa lelo kala nde tosala na batele ezalaka express babengaka express mais awa bafutaka mpe express te baofutaka prix normal mosusu moins vi ya conjoncture ya mboka ndenge tozala ndenge mosala ezala mpe tose retrouve te. Tala awa kobanga na yo te ata mbati eza ya père Aleki ata eza ya papa Bouro yaka nango awa il suffit kaka obelela vie André baka munu mesure okozwa solution yeke yo. Plein d'où il y a 29e édition il y a championnat national et Sengel Boye Bake Mokola Lobby Academy Club Rangers Sakoyaki Liboso il y a Daring Club Motema Pembe na score étriqué il y a un but à Brosse reportage. Rapante la passe, c'est très bien donné. Lini Bello en retrait, Junon Boukonet dans sa position préférée, connaît
1-0 de score et sanctionné qui rencontre Mokolo ya Lobi mardi 28 mai 2024 entre Academy Club Rangers Pédaring Club Motema Pembe na stade des Martyrs de la Pentecôte. En match comptant pour la poursuite, il y a phase, il y a plein down, il y a 29e édition, il y a championnat national zone ouest organisé dans la Ligue nationale, il y a football. Pour les Longo Tabou et cette tête c'est pour les gardiens. Vandia de Pédaring Club Motema Pembe. Unique but, il y a rencontre Zalaki inscrit sur penalty, a accordé un arbitre central après faute de main. Il y a défenseur, il y a Academy Club Rangers. Ce penalty, comme face à l'OCR Renaissance du Congo, revient avec. Ah non, mais c'est l'arbitre. C'est une suspension en gestation des 6 mois, soit 12 mois pour cet arbitre du match. Il n'y a pas faute de main quand même. Penalty transformé par Bingi Bello na 35e minute de jeu. La concentration de Bingi Bello. Pareil pour Luke Senkembo. Bingi qui s'élance. Contre-pied parfait de Bingi Bello. L'ouverture du score de Pédaring Club Motema Pembe. Sous ce penalty. Bien transformé par Bingi Bello. Même si l'action de la faute va faire jaser parce qu'il n'y a pas eu faute de main dans la surface. Le penalty très bien exécuté par Bingi Bello. Contre-pied parfait. C'est un très bon joueur de penalty, Bingi Bello. Ainsi, ma dernière journée est allée programmée pour Namokolo à vendredi 31 mai entre Céleste FC POC Renaissance na stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 13h30, AC Kouya face à Academy Club Rangers na stade des Martyrs à partir de 15h juste, Pédaring Club Motema Pembe Football Club Étoile de Kivu na stade Tata Raphaël à partir de 15h juste. Hey, Keyo! Et c'est donc terminé, le Pédaring Club Motema Pembe s'impose face à l'Académie Club Rangers grâce à Bingi Bello. Nina ngosi la kate so la plus ya mokola lelo e komi na suka na zalaka na sengo ko yeba ki bozalaka tellement pe ebele ya kolanda yango bosepeleki na ba image bopesa merci na Dio d'enfer signé Serge Lokondo Jacob Kayanda régie finale Simbamaki na directeur technique YM carré l'ingénieur Oyazalaki assisté na directeur ya programme Pierrot Ebende Obiang Ouattara. Bama tabakita baba lukolama belenga ine bino tukutani lobi.